Bandeko nyonso bozwi libaku ya kolanda biso lelo na Le Nazarien TV tika ete kimia ezale pana bino. Je suis le fils ya prophète Josué Kitula Munongo. Et disparition ya apôtre Emmanuel Moula Yambiye eza vraiment d'un côté c'est une joie parce que c'est quelqu'un qui a accompli une mission naye. Kokende naye c'est vraiment un héritage oyo biso tika nango lelo. Ndenga bonzo tombe avoir mal mais ndenge ya molimo nous savons que azui repos oyo très bien mérité. La spiritualité est un bisika nyo somi balé côté à bondoki na côté à bonzambe cérémonie nyo se salemaka eza une importance nango tozomona eza combat entre des armées baby eza koba biso pourquoi vous les dieux mouriez-vous comme des hommes. Donc s'il y a un grand Dieu, nous étant que ses enfants on est aussi des dieux pe bitumba entre ba hommes politiques et qu'on peut comme ma moto au peuple ils ont souffrir lelo. Donc bible eza ko ba biso so moni de kono na mabe ko ko benga e mopanzi o pe o lobeli so ayo kité bo bengi deux personnes jusqu'à ce qu'ils recomment. Mais o biso lelo donc buzo ba ya X ya ngwane zo sa la gloire ya Y. Zamba za souverain. Zamba ko bo elo o mo epana ndime pana ngai. Il y a des pasteurs qui veulent la gloire, il y a des pasteurs au bazo courir derrière l'argent. Il y a des pasteurs qui vont courir derrière mon objectif na bango o eza libanda ya o etinda onzamba tinda bitumba ya mboka parce que tali sikoyo entre ce bitumba ya pasteur Denile Sinamu omoni liloba ya papa nanga Marcelo avant ça un débat na mutu kende luka naye tunaye pona ina loba kibo. Mais moi je suis contre ba culte qui meniko na mona bana bo 5 ba nakata stade musulman bouddhiste o nanya sala. Pour moi ce genre de prière Dieu n'est pas là. Si et seulement si Oyo notre président de la République son excellence monsieur Félix Tshisekedi Asala qui était sincère, nous finirons par voir le résultat. Mais si c'était seulement l'image qu'il nous a donné, de continuer ko balkona katana. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi. Voilà, l'union soit toujours besoin toujours le bakon qu'on a besoin de la chaîne de Le Nazarien TV, na cadre émission de la table sainte où est présenté par votre humble serviteur Dadi Moukou. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Le Nazarien TV. Je dis un grand merci à maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à l'équipe Mobimba. Il y a Le Nazarien TV où directement dans mon Alain ou Azali na régime na mon Gira ou Azali na Sima caméra ou ça la biso image la kitoko. Je dis aussi un grand merci à Moukou Jidit Yego, merci vraiment pour notre soutien aux soutenir l'émission. Je dis un grand merci à Philomène Moukou Motema Bivens de Yombo depuis Londres et le lot table 7 nana moko ya pasteur ya mboka na biso on a mbeli bino na kombo ya pasteur Rems Dorea plutôt Rems Dorea yende to solo na to partager thème onzamba chebiso na kiato partager on a bino bato bozo na biso na kata chaîne na bino Le Nazarien TV thème ça les batailles de Dieu bitumba ya banzambe au pasteur Rems Dorea mais vraiment pour expliquer bisoto et bitumba ya nzambe thème bitumba ya nzambe ni lobani na aro expliquer biso na nyoso wana Katela
Asonga la beli. Toke, toke à Roland. Nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozosonga siko tozosonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tikanzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini nosinga na Jira oyo azali na sima ya caméra fond caméra na présenté bino invité na mukolo lelo. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère. Santé l'homme de Dieu. Ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. On est là. Oui, ok, merci l'homme de Dieu, pasteur Rems Dorea. Moi le loba gentil par rapport à au bazui li bako ko na kata chaîne na Nazarien TV. Nakoyi kaka kopambola bango bandeko nyonso bozwi libaku ya kolanda biso lelo na le Nazarien TV tika ete kimia ezale pa na bino na yebi ke nzambo asala biso bolamu lelo. Ok, merci vraiment pasteur Dorea. Pasteur Dorea to yeba avant d'abord to na bit na sujet autour de na mukolo ya lelo. Toni to yeba okambara église nini outi wa père spirituel nani. Pasteur Rems Dorea. Pasteur Rems Dorea azaka na tata moko pautika lozanika moko. Je suis le fils ya prophète Josué Kitula Munongo. Donc naza l'un de pasteur na communauté la restauration de Brèche. Mais présentement naza na assemblée centrale na biso eza na Kingabwa. Donc pasteur Rems aza mwana ya prophète Josué Kitula Munongo. Oui. Ok. Voilà pasteur Dorea. Tout vraiment le sujet du jour na biso. Pasteur Dorea avant tout le sujet du jour tout le bien par rapport à disparition il y a apôtre MB. Je sais où il y a apôtre MB ou autre Kende ou autre Kundai par rapport à ndenge matanga na par rapport à disparition na et tant que pasteur Golobani. Oui, disparition il y a apôtre Emmanuel Moula Yambiye et ça vraiment d'un côté c'est une joie parce que c'est quelqu'un où il a accompli une mission naïe. Où il y a Saïli Nzambé Nandenga Bosolo. Et nous avons vu, et pas ya papa Oyo, la détermination ici surtout qu'au servir Nzambé na kata crainte ya Nzambé. Au Kendenaye, c'est vraiment un héritage Oyo, biso tika nango lelo. Nandenga bonzo ton peut avoir mal, mais Nandenga ya molimo nous savons que Azui Repos Oeza très bien mérité. Siko, par rapport il y a un message no coupé ça na église Cité Bethel par rapport à la disparition du pasteur. Et là, on a un message de que pasteur groupe l'église Cité Bethel. L'onction continue, l'onction Koufaraté. Et oui, c'est un peu particulier avec l'église Bethel. La relève est là qui déjà trouvée avant le départ de Moussa Nzambé. Donc, pour où il y a ceux qui déjà qui préparaient, déjà Moussa Nzambé qui avant. Certes, il est parti, mais bien avant son départ, il y a déjà une relève où il y a qui. Ok. Est-ce que pasteur, est-ce que au limbo le biso qui par rapport à Batouni Batouni biso, est-ce que ça peut arriver pour consacrer mon tour dans ma tanga de tout le monde qui va me mettre cercueil na kati ya église Cité Bethel, ba pasteur ya mboka na biso ba consacrer Moïse Mbi cercueil pembeni ba fuka misi Moïse Mbi ba consacrer. Est-ce que ça la mappé tout il fallait baser la tabakunda et puis non, c'est pas une mauvaise chose. Tout d'abord, il faut te baguer, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Tant que la spiritualité, tu la molile. La spiritualité, c'est un bissigagnon somi balé. Côté à Bondoki, na côté à Bonzambé. Cérémonie nyon se salemaka, ils ont une importance nango. Donc, et l'autre est salemaki wana,
nazomona mabe nango te na côté spiritualité déjà na lolenge mote to kotala soki mabe to malamu to ifale bazela non soki salema bongo c'est la spiritualité et na omona lo mwa mabe sala miwana te donc il fallait que eloko bongo salem to mona même pas bata ba science ndeko na bango kufi ba bimisi no na kata chambre botiki bango na ebembe kuna kati ba ebeloko basala et lolenge moko bata molili basala eloko wana l'onction ekufa te eloko esalemi wana si toke na ndenga spiritualité il fallait salima ndenge wana donc na moni lo mwa mabeza na kati ya mambo wana te. OK, merci vraiment l'homme de Dieu, merci vraiment l'homme de Dieu to occupé des grands pasteurs ya mboka na ya monde ya mboka mais ya monde entier bon tu kufa. Et puis sur le message wana. Oui, bon ces derniers temps décidément on dirait moi ba départ esami moi mingi. Ba départ esami moi mingi et après l'apôtre Emmanuel Moulé hier tout soit qui sango ya départ aussi il y a pasteur David Yongosho et yepé baza parmi batata témoignage ya tata oyo ezo lakisa lisusu nde na lobela ki pour na apôtre Emmanuel détermination parce que c'est quelqu'un où il y a botami na famille eza bouddhiste et kosa elanzambe comme évangile na ba continuer lokola ba Asie ezelo moi pétété a outi na famille bouddhiste et lelo abimisi et c'est lui qui nous a quand même montré l'importance et aussi la puissance et outara na kata ba cellule de maison. Donc paix à l'homme de Dieu et ndé na lobaki pour na papa Emmanuel eza répondre eza très bien mérité a précédé biso pa tata. OK, merci vraiment l'homme de Dieu toujours continue toujours na émission surtout quand tu directement na bit ya sujet autour les batailles de Dieu bitumba ya bansambi. Pasteur Dorea et quoi que limbo la définition ya bitumba ya nzambe les batailles de Dieu. Ouais, na kati ya thème au pesinga tout d'abord na pesio merci parce que choix ya thème eza vraiment malamu. Dans la bataille tozomona eza combat entre des armées. Eza combat entre des armées. Malgré que na kati ya combat toro ko tirer combat ko bima de part et d'autre. Mais déjà la bataille est la affrontement au combat où ils entre l'armée mi-balé, où ils opposé entre deux camps. Alors, Nakatia combat yango, pour le thème, ils ont un très bon choix et j'espère que l'esprit de Dieu va nous aider. Afin que voilà la définition. Ouais, pour la définition, la bataille est un combat entre des armées. Oui, combat général entre des armées. OK, merci vraiment. Pourquoi la bataille de Dieu? Non, la bataille de Dieu, ce qui total déjà, tant déjà comme pluriel, cela veut dire que ça parce que nous savons que le véritable, c'est lui-même Elohim, l'éternel, Oyo, Jésus-Christ. Tant que comme déjà pluriel, cela veut dire que c'est Suya Banzambete. Alors, ce qui est dans la Bible, au commun, Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Cela veut dire, même quelque part aussi dans la Bible, pourquoi vous les dieux, mourriez-vous comme des hommes. Donc, s'il y a un grand Dieu, nous étant que ses enfants, on est aussi des dieux. Alors, dans la nature, na biso ya bonzambe, tu aurais pas créer une bataille entre biso. Et kobo ça n'a pété, na katipe ya mokili, bitu Bible eza koloba tozo bunda na makila na maïté, toza na combat contre ba principauté, ba domination. Cela veut dire que même na kata monde molili, il y a aussi des dieux. Si Pharaon ceux qui Nzamba Salaki, plutôt Salaki Moïse Nzambé devant Pharaon, parce qu'il savait que Pharaon était aussi adoré comme une divinité dans la Égypte. Donc, tant que comme déjà pluriel, il ne s'agit plus, il y a Dieu véritable et comme il y a Batebele. Nous devons savoir que Bissika Nyon soit affronté Zali, ils ont toujours une victime. Dans le monde des sens, Baloba Kebitumba Banzoko, Matiti Okarapas. Et quand il y a la bataille dans un pays, il y a une victime pe kozala. Ce qui est dans contexte ya mboka, ce qui est dans contexte ya mboka, bitumba ya bao baza kokamba, pe bitumba ya bao baza censé kolakisa batunzela et kitsa moto. Et na kati ya mboka, bato ba souffrir makasi zan des peuples. Donc voilà. Donc ce qui est dans kati ya pays, bitumba entre basal na Nzambe, to pe bitumba entre ba homme politique. Et puis peut comme ma moto, au peuple, ils ont souffrir les lots. OK, so bitumba ngwe uteli wapi? Ndeni bitumba ngwe kota na mboka. Le vouloir, il y a Moutouye Moko. Tout d'abord, son propre intérêt. Je suis avec mon frère, Nazota Lara Onga Naro gagné. Bola Mounou est important, c'est important pour Nangate, ou Yangandim Teza comprimé. Ils ont le recours à Mabitumba. Tant que nous avons besoin de Zipayo,
ngana yoka na yo zipama. De l'autre côté pour lingate ngana zipa na facilité. Tant yo telema et ngape na continuer na kati vouloir na nga yo zipa yo et benda moto. Tant moto ekita. Moto tango ekita etika toujours trace. Donc voilà. Etika toujours trace. Moto ekita li ba homme de Dieu mboka na biso ko kana exalté. Pasteur A soit pasteur Z église Z et voilà dans l'église A. La petite sur le bon bien. Non. Vous voyez ce qui se passe ici. Na habité si so tonto le belano église malgré que to simbaka mingi bande kwa catholique mingi mais je ne pense pas yoza mopandi sango cela veut dire que ça ba investigation za musala na mais c'est peut-être la tunyo soki déjà ça l'investigation yoka sango moko azolo babuzo ba sango mususu na mboka oyo ngai non na monate à moins que yo yeba pour neza musala na donc on mona que c'est to na quatre églises catholiques non c'est non seulement na quatre églises catholiques dans toutes les églises du monde ezana makambo esalemaka o peza poto. Mais vous verrez que d'un côté baza ko se protéger bango na bango tangu sango asali mabe so il faut ba châtier et kozala entre bango. Mais ce que nous voyons aujourd'hui surtout chez nous na kati ya église de réveil et comme inde biska ba règlement de compte. King pasteur kinganya asali loko moko na matete. Pasteur ya matete loko la monaki aye ko régler ba compte wapi na télévision. Ok, Bible za ko babiso so moni de kono na mabe ko ko benga e mopanzi o pe olobeli so ayo kite bo bengi deux personnes jusqu'à ce qu'il rekoma. Mais o abiso lelo donc buzo ba ya X ya ngwane zo sala gloire ya Y. Et tangu bato baza censé ya ko lakisa batu nzela ya bosolo bakomi ko bunda directement moto ekita. Pourquoi? Parce que boza censé ya ko mema biso quelque part. Bossa musala anate. Tant bino bossa musala si Moïse ou encore Josué yiko succéder na Moïse. Soki aluka ko sala musala nzambe nzamba tinda ki était. Ata promesse nzambe peut-être pas na Israël, bangia ba demeurer na kati ya désert. Donc il faut que chacun de nous azwa musala na ye, asala yango ndenge nzamba bengela ye. Parce que nzamba a compliqué. Moïse akuta na nzamba ebise place aux centres longola mapapa. Moïse a longola mapapa. Ok pas côté Jacob tant akuta na nzamba beli gambo longola mapapa. So biso le tango ye faut une différence. Nzamba za souverain. Nzamba ko bo eloko mo epana ndime pa na ngai. Nzamba ko lo bananga sale eloko oyo aboye pa ndeko kuna. Donc tozwa siko makambo na te interdiction nzambe pa X ya mwana yo koma lokolo comme ça on faiblesse y ko bondo ya ko lo bananga. Tozo mi mabana na nzambe na kati ya ba faux débat. Eza ko sala ke bana na nzambe ba su ko se retrouver te. Si aujourd'hui les hommes de Dieu basés sur la place na bango na Congo te, c'est parce que tout d'abord nous-mêmes otoza censé akotika na rai tozo bima. Et tant au moins na moké a message pour mon abosota papa ataka nga mutema mukolo ezali obele papa lekisi. Yango ezo sa mambo kana biso. Parce que en tout ça oui ça va moi parce que pas pasteur na bien mboka na biso. Parce que eloko wana et où t'es loin puis dara mo tanzania détecter ba pasteur a la plus ça yango eloko na uté koloba ba intérêt na biso moko personnel. Ba intérêt na biso moko. Il y a des pasteurs qui veulent la gloire. Il y a des pasteurs au bazar courir derrière l'argent. Il y a des pasteurs au bazar courir derrière mambo. L'objectif na bango o eza libanda ya o etinda onzamba tinda. Ndeza ko sala kitoko manakata makambo nyonso. Ok, merci vraiment un homme de tout à ce que par exemple au tuba bitumba ya mboka. Parce que tout à l'isiko entre ce que bitumba ya pasteur Denile Sinamu. C'est une question là, une question là, c'est ici. Dès que vous avez pourtant, tout le monde. Bon. Après ma tanga ya pote ya papa Moulaya, na oka ki basengi cesser le fait. Na olia bakiti na ba mesa. Ah! Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta.
L'état qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. L'état qui dit sérieux. Ndena yokaki. Bien sûr, c'est ici au tal habitement na bango wana. Biso il faut ça là-bas passer. Parce que ce sont nos pères. Ce sont nos pères. Na tango yo batata bosa makamba bongo. Il faut tout d'abord batalaka. Zelani boutique la biso na si. Makambo yo papa Denis Sassel na mboka oyo. Ba o biso ba o to ya na Simon to sala mona mute. Et de même ba o papa mutu na basali. Mais sauf ba ye baki bazana nzelo balekaki et ils ont quand même un héritage ya boutique là na ba o ezo ya na Simon. Et quand ça la rage ça la rage pas si tout le monde a rage boye ça les mabato baza censé pour l'exception zéla. Alors baza ba père, baza ba repère, basa la tout pour être ba repère et moulate. Par rapport à ma baba ndeko sala église eza wapi? Na kati ya guerre d'onction nyonso. Bisika nyonso bitumeza. Bisika nyonso bonction mi baleza ko s'affronter moto kitaka. Alors, tant que fonction na mibale zo bunda, ni ne ko souffrir. Ezaka église. Ezaka église. Hoje catholique ara ni bofinga la katiote au contre catholique ani bofinga catholique. Le catholique bazala bakisi wena boy bon bazala ini mais pourquoi vous tout le monde a bofinga ka église catholique mais bino voilà on bosotana. Avant le moment du petit, ils sont mis dans le monde ya bino no botaka église. Mais mon frère il va que bosoter partout. Nous sommes catholiques, ils attendent de l'enfer. Bon, au moins, il y a papa Nanga Marcelo. Avant ça, on débat dans mon tout. Kende, Luka Naye, tout Naye pour Nani Nalobaki Bon. Tout Naye pour Nani Nalobaki Bon. A Koki Kozala, n'a pas preuve Naye. A cause n'a pas preuve Naye. Toza bateau total dans la Bible. Toza bateau total dans la Bible, to senge to fan na kati ya makomi. Alors tant que muta lobi eloko ndenge wana. Tant que muta lobi eloko ndenge wana, il faut siko loko yeba lobi pona nini pe loko nini tindie. Soka za na ba preuve na ye. Akoy koloba, oke na kati ya Bible makomi nyonso eza eloko moko to to koloba lelo o eza ngi kozanga na kati ya Bible. Donc boluka
batu na ye po na nina lobai mo azana ba raison na ye po ya lobai bon ko attaquer condamner mon avant d'abord au bibisa mon na passa le cas frère na o sur aller puis ceux qui écoutent bébé l'église mais il y a est-ce que ça là qui frère oza matata bon ça juste ma question oza matata makasi c'est juste ma question ya on a lobby que azana ba raison na ye azana ba raison na ye et surtout que ndenga loba qui on peut tangazo ba mettre ça sur internet cela veut dire que aza quand même ba argument o ya yibi ki za solide soki lelo mutoyer aduka atunaye pour le comment on a le pourquoi que ndeko bomba cela veut dire que ça biscol a le pédant soki seulement ma argument n'est pas basé sur les écritures c'est que le que ça veut dire qu'il y a des Roger Baka dénonçant la pasteur sur les écritures c'est que ça va évangéliste Roger Baka. Le problème c'est quoi? Évangéliste Roger Baka Azam Moko et l'église de réveil. Je ne pense pas qu'une seule fois déjà qu'il a trouvé l'église de réveil. Vous voyez? Catholique ils ont quand même communauté où ils ont monene pour ne pas dire numéro 1 dans mon monde lelo. Vous voyez? Mais Roger Baka, ceux qui pasteur Massoza un pasteur qui est mon pas peut-être mais Roger Baka za pasteur au mon batunyo so ya kana kombo. Vous pensez aujourd'hui na telemi na bandiko ba pasteur mokona aza moto akisi azando bokanisi ke aseka ba ozala vide bango to ba bisika na okamba ou soit soki lelo boyebi te ke leader nyonso akufa ye moko soki lelo bozu beaucoup ici mutu moko ya église tant ya okweya yeba ke zana bandime belo bozala perdu parce que ça mutu mswa ndima Yesu po ayoka kai tant oyoka ke mutu akenda te kanzo akoboya po ndima Yesu soki ye puta sali bokongo ngai soki ata mukolo moko si aujourd'hui l'évangile Roger Baka akobima lelo abike na sala démarche moko epa ya mutu tel na nini boya je reviendrai ici pour m'excuser plus c'est le réseau bomabiso na kati ya ba religion. Je parle plus, il y a l'évangile, il y a Mboka Nanga parce que c'est là où on a posé à moins 10%, il y a des cambaba doctrine, des cambouya, il y a des pékiselo, on a sala raté, on a sala raté, ceux qui gagnent à prophétiser. On a prophétisé pour lui, pour s'attaquer à l'autre, non, voilà, bani nabina na lokuta, banana na lokuta. Toza ko baluka na kati ya ba faux débat. Toza ko baluka na kati ya ba faux débat. Et moi c'est à côté te. Tozo baluka na kati ya faux débat. Problème mes amis. Si chacun de nous restera dans sa vision, cherchera à faire le travail aux Zamba Pesaï, à tikali na ligne na ye sans s'occuper des autres. Makambo tout au monde les arrêté. Zamba loba na te ya repentance. Pourquoi na roya côté mais peut-être monton Zamba pesa message à prospérité. Biso nyonso tout corps de Christ. Le boko, lisu, le kolo. Et là on partit na partie zo sala musala nango pour na fonctionnement ya nzoto. Le comment le boko abo ko matina niveau bando finga rôle ya lisu. To lisu ko mi ko fuko ko luka ko finga rôle à l'école. Nous avons que tant que ça le boko comme na rankina lisu comme na rankina likolo nzoto ndezo nyoko. C'est le corps de Christ au Congo qui souffre. Parce que na mutalingi doctrine na biso ezaboye moi ça koko te ya te ngana ko sala boye so yo nzamba pesa yo vision moi ça te ya te reste dans ta vision tika o nzamba pesa ya lobaki pa na moi ça côté ya ate et ça problème te. OK merci vraiment l'homme de toujours amuki donc c'est sur moi amuki na Bible pour na kokenena ne pas ya ba pasteur tozu mokanda ya Zacharie chapitre 10. Na partir du bosozo mona que la Bible ma colère s'est enflammée contre le pasteur. La colère de Dieu ne peut s'enflammer contre Basali Naye que si ses serviteurs ne font pas le travail au yi après ça. Vous voyez? Donc quand la colère de Dieu est comme il quitte pas ya Basali na Nzambe, c'est que Nzamba tali ba brebi naye. Baza esu na matita la makoliate. To comme ko assister na ba débat eza ko mema biso libanda ya Yesu. Nous devons tous mettre Jésus en première position. Donc, nous sommes tous au Kosala. Et c'est quand nous sommes au Kobima. Nous sommes au Bible, nous sommes Bible, nous sommes l'histoire à Jacob.
pour moi, je ne peux jamais finir Yakolobela Jacob si je ne rentre pas et pas à Jésus, oh, il y a ça là qui est au bête à l'isolo Jacob Lelo. N'a pas bête jamais isolo Abraham, si ça sent que Nalukana ramené, yo comprendre que si Abraham était devenu ce qu'il était, c'était parce que Akutana Kananzambe Moko, Akutana Kanana créateur Moko. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand le pasteur, Basu Komboye Soubaché Mopanzi, le brebis n'ont plus rien à brouter. Tozai Sunelo Kamalonga au Européen, raison pour laquelle ils ont poussé Nanzamba Salani. Ah, c'est le pasteur. Si la colère de Dieu s'enflamme aujourd'hui sur les hommes de Dieu, si la colère de Dieu s'enflamme aujourd'hui sur ces pays, c'est parce que ceux qui sont censés, quand les pasteurs ne donnent plus, Makambo est nécessaire pour les brebis, c'est en ces moments-là que la colère de Dieu va s'enflammer. Voilà. C'est que les pasteurs, ils ont se passé entre les pasteurs et Mboka Nabiso. C'est que la colère de Dieu, comme déjà vous dites, mon frère, que ce soit en politique ou encore dans la religion, nous surtout ils ont ça là qui biso batwase to eba bonyoko. C'est que passe que ils ont arrivé dans Mboka Nabiso, mais problème que ils sont arrivés dans Mboka Nabiso, ça par rapport il y a la pasteur, c'est ça? Non, c'est ma pasteur. J'ai dit que combat en politique, combat eza esika nyonso. Combat eza esika nyonso. Quand les hommes de Dieu ne s'entendent pas, papa, vous croyez que Dieu n'est pas capable de aussi s'habituer à l'Est? Israël banda kobima Israël na kati Égypte kokoma na kati Kana. Balonga ki bitumbana na force na bangote. Na force na bangote. Vous verrez même Moïse sur la montagne. Tant Moïse maboko ezaki likolo, Israël était vainqueur. Tant maboko ekiti, Israël abandonne, Israël azaki na se na kati champ de bataille. Mais force na bango ezaki ko ruta wapi na lolenge ya maboko ya tata na bango ezaki likolo ngomba. Cela veut dire on peut être là. Décréter état de siège surtout. Nous devons faire revenir les enfants de Dieu vers le Créateur. Tant que nous se retrouver ici. Tant que nous se retrouver ici. Excusez-moi, je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Mais moi je suis contre le culte qui me nique. Pour moi, ce genre de prière, Dieu n'est pas là. Le véritable, je vous dis. Ceux qui l'ont ambassali après prière qui menit bouddhiste nani muta hindou vaudou pour sali prière et que l'Éternel a zone ici. Tu ne penses pas que muta vaudou va kezanzambe na muta bouddha va kezanzambe na par rapport par rapport il y a ndenge où les chrétiens basangani pour nous appeler à séniti sikopé bitumba pesa c'est que nzamba za kunate. Non, le problème c'est quoi? Kuna ceux qui baye bisenga ki bakota na kati ya salle basambeli nzamba pesi bango komba moto wana peut-être loko ezali kambo élection cela veut dire kuna ba sentiment de kokota na kati mamunia po bafandi te ki babike non avant que tout ça l'élection tous ba candidate deux alaka parce que c'est ce que nous voyons dans les églises tout ça la choix ezali bo moto te oye oza candidat. Mon frère qui est derrière la caméra, le frère Gira asa candidat. Ceux qui n'ont besoin de choix, ils ne pas en Zambé. Ils n'ont pas choix pas en Zambé. Ceux qui ont la Bible, quand les apôtres voulaient remplacer Judas, il y avait des Matthias et d'autres là. Basala qui priait. Et l'Esprit de Dieu les a indiqué que non, c'était Matthias qui devait remplacer Judas. Ceux qui ont choisi, ils ont route à Bongo. Je m'étairai. Mais ceux qui ont non, yo ye ngai na moni mututel. Oye na moni mututel. Sentiment koko tanakati. Je ne dis pas que mes pères au bazar qu'on a fait la sentiment. Mais na lobby que na kata magamba bon sentiment peut koki koya. Sentiment parce que les choix de Dieu n'échouent jamais. Parce que ceux qui bao balekaki, ils allaient qui ba choix en Zambé. Tenga tout monde makambo tout monde té. Donc cela veut dire qu'ils se rassemblent. Oui, ce sont les hommes de Dieu. Oui, mais quelque part les sentiments interviennent. Raison pour laquelle nous voyons les échecs. Quel échec? Bon, élection catastrophique. La chose qui vient de Dieu et qu'on connaître ce qui vient de Dieu parfait. Ok, voilà l'homme du Dieu. Donc, on va déjà la émission juste on va juste première partie des parties par rapport à mon sur le béni nous sur les amis nous contact nous ouais, pour le message Yasuka, je dirais ceci.
bisika nyonso yo bitumba ya onction ezali moto ekitaka. Moi je voulais à ce que mutu nyonso azwa vision pa nzamba azwa mbianga pa nzambe asa musala na ye ndenge nzamba bengela ye. Na moment nyonso to kobanda kozwa to tie lisu pa ya oyo muninga zo sala nde na moment zo mema makambo nyonso to. Et c'est le petit peuple ndazako potan. Que ça soit chez les hommes politiques, que ça soit chez les hommes de Dieu, soki bozana kati ya mulungana. Bitumbe kota ki na Israël passé aka bazala ki na ba prophète Abal bazolia na mesa na ye. Nde salaki que Israël est comme un souffrir. Il a fallu l'intervention d'Élie aya ko affronter armée monsieur Zaki Abal pour nous démontrer nzambo za solo. Même au sommet de l'État, tant que le pays n'est pas véritablement dirigé par l'Éternel lui-même, ton lukaba solution est mon anaté. Ah, c'est qu'il n'est pas ça qui discours, ça qui discours avec un petit pays, un pays dans beaucoup de gens, mais c'est qu'avec les pays qui ont plus. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Lorsque le pays n'est pas entièrement entre les mains de l'Éternel, tokoki ko s'attendre na ba résultat ya malamu te. Chez Dieu ezana likambwa tie vitesse likambwa moto te. Si et seulement si. Si et seulement si. Oyo notre président de la République, son excellence M. Félix Tshisekedi Asalaki était sincère, nous finirons par voir le résultat. Mais si c'était tellement l'image qu'il nous a donnée, de continuer ko balukana katiana. Alors Élie devait défier Jézabel, n'a pas prophète Abal. Et les hommes de Dieu qui sont tout autour, il y a Mokonzamboka, il faut maintenir, ceux qui décision en il faut maintenir sur la bonne voie. Ceux qui sont seulement pour chercher de quoi vêtir. Bakoluka ba rouler carrosse, bakoluka ba c'est pas ça musala ba malamu te, to banda ko baluka to banda ko kende échec, ko essuyer échec après échec. Voilà ce que moi je voulais dire. Si c'est que le président avait fait, Isaki sincère, et que le pays est entre les mains de l'Éternel, Bielo Kwanzambe, même si tout le monde est précaire, ça finit toujours par payer. Et ceux qui est qui mascarade, il nous a présenté, n'a pas tenu sur Bazaki, mais n'endenga si maïsan makamso salema, toko banda ko essuyer échec après échec. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu, numéro contact sur votre pour contacter vos Pasteur Rems, Azaf facile à retrouver, numéro Nangaye Ezali, plus 243. 81 55 94 220 81 55 94 220. Église Ezana Kingabwa, je suis Nazana Nakati ya Assemblée centrale de Biso ya restauration de Bosch sur avenue Mouzengu numéro 42 Kingabwa limité. Ok, merci. Voilà. Ok, merci vraiment, nous sommes vraiment arrivés à la fin de votre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwa. Je tiens toujours à vous remercier d'être présent sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci. La Judith Yego depuis États-Unis d'Amérique, la femme de quelqu'un. Je dis merci beaucoup pour votre soutien. Je dis un grand merci. La Jira Oaza Asina Caméra. Je dis un grand merci à l'équipe Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à maman Tiffany pour la retour à Kinshasa, mère déjà Zoma qui déjà. Ici là, on a déjà pour les canaux écran, pour la émission là où vous le savez là. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakitako koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le